Sorotali YouTube, ata muto sali émission, et le beli Koffi Olomide te miniature ezaka Koffi Olomide, parce que Koffi Olomide égale panneau publicitaire. Koffi Olomide égale panneau publicitaire. Quand on parle de Koffi Olomide, on parle directement des marques déposées à ba YouTubers, tout sauf personne. Mama wa Taifa Ejika TV. Clip ya Mama Si. Ekobimate. Boyebi que les grands mots pas quand il s'agit à Mama Si. Nyonso o esengaka Mama Si. Nyonso ezalaka tout autour ya Mama Si. Les grands mots pas walingaka memango na niveau moko boye. Ya likolo makasi. Vous comprenez? Et là, nyonso oyo. E bengami Mama Si. Mopao amemanga ngona level. Mama wa Taifa Ejika. Qui musicien eko consulter légende le roi Koffi Olomide pour na koloba keno na profiter na moto ya légende c'est faux. Et pesa ka makambo parce que ba fan ya légende ba kolinga ba kende kotala légende na bango ayemba kinini ezalaki ndenkil pango salemi ndenge nini. Mais yo moko muto yo ko solliciter légende zala na makambo. Mama wa Taifa Ejika. Pourquoi ba camarade na lobby ba collègue ya musique te? Pourquoi ba camarade ya ndeko na biso da kumuda basundola ye? Pourquoi famille ya ndeko na biso da kumuda basundola ye na suki wana? Soki na lingina kota na musindo na lolenge bozali ko poser ba question ezali ko kota na ndenge ya polémique parce que na moni ba question ebele bino boyebite bo monite bo keboyete et depuis quand yazala bongo e boye na boye mutu wana abanda misala mabe depuis na âge 12 ans na lobi le côté na lobi Mama wa Taifa Ejika. Mes étoiles, bonne année mes abonnés, bonne année tout le monde. Bonne année bato oyo balingaka Jika, la maman, la mère de Taïfa. En tout cas, na pesi bino matondo mingi tikete nzamba lola apambola bino. Vraiment, merci na bino parce que to bandaki na bino ane mobimba. Et ça facilite la famille. 12 mois, ce n'est pas donné à tout le monde, la famille. Avec vous, tozalaki malade. Avec vous, tobiki. Avec vous, tozalaki na ba problème. Avec vous, to résoudre ba problème. Avec vous, ensemble. Même si tozali ko partager ma vie privée na bisote quand même. Makasi na bino parfois aux malades au monde actualité zali olobitena se forcer na ya na loba. Merci beaucoup bilombe mibali pe na basi ba bonane na bino bipa ibozali tikete nzamba lola ou a permettre biso toko mati lelo le 29 décembre 2024 a komisayo le 1er 2025 a komisayo le 1er 2026 ainsi que mbula na yo ezobakisama. Merci beaucoup na ba fan ya mopao mokonzi. Na benga kabango ba kofifile na ba kofiette ya monde entier. Merci beaucoup na ba fan ya Mama Si, ba Cindy Love, ba Cindy tu me Mama Si, ba msusu na benga bango ba sous-marin parce que bango ba bundela Mama Si le rôle à bilima. Merci beaucoup na ba fan ya Molodoy leader. En tout cas oyo asala ki mama na mubange ya concert na ye na Burundi. En tout cas, je crois elekaki kitoko makasi ezaki penza kitoko makasi to mona ki délégation ya Fo Congo mobimba kokende. En tout cas, longonya na bino tikete nzamba lola apambola bino toujours. Alors, ba fan ya ba musicien tout opesi bino merci mingi. En tout cas, merci beaucoup na ba bazali ko préparer ba concert na bango lokola Werason. Merci beaucoup. Wenge muzika BCBG bazana matanga tozali ko lela toujours na bango. Merci beaucoup na Fabrice Mande na sima caméra tikete nzamba lola apambola bino. Merci beaucoup. Ah oui na oki koloba ala apambola bino na kokoloba na koloba mais lokola toza ba chrétien ngana za chrétienne na employaka toujours nzamba lola ebetsa yo libakute ezali kolandana na bondimi na yo na ebi bondimi na yo te mais quand même ngana kendaka nango bongo. Merci beaucoup la famille. Ezali depuis lobikuna. Ça veut dire que depuis le 28, je crois na ba 10 heures, Mopao alansa qui déclipe. Nazana ba question ebele, les lopezali les autres
question-réponse. Alors, nazali prête pour na ko répondre bino na mituna na bino ebele oyo bopose ngai. En tout cas, oyo na sina répondre na ozongela te, vraiment bokolimbisanga parce que zali na mituna ebele lisusu ezongi par rapport ya, hein? Mais na sina répondre yango. Mais oyo na répondre na ozongela ngo lisusu te, peut-être na kotia kaka moi lumière moko ya muke e kozana nango malamu. Alors mon pao depuis lobi alansaki deux clips. Deux clips mon pao alansaki. Lengelanga, depuis lobby na ba 10 heures, déjà les journée moko, ils en a 700K. Na chaîne ya Sika Kofi Olomidie. Depuis lobby elange, langa, ils a déjà na journée moko, awa tozo lo beza na 700K. Et que kitoko et que bien. Et que kitoko et que bien. Na koti na mituna na binote. Ah oui. Tozali na mabila. Mabila. Les mêmes clubs ekotaki le même jour. Ça veut dire que ekotaki le même jour, même heure. Ça veut dire que depuis lobby, ba clip mi balé zalaki lancé. Na ba clip mi balé o ezalaki lancé. Mabila ezobeta ba 706. Déjà ça va. 706, déjà ça va. Dans les tantôt comme Akati, émission à la lancer, tam sous ce koleka, tam sous ce kozalawana. Mais non, ce qui est bien. Alors, on a 2 jours, ceux qui ba clip, nous sommes mis balés. Tous les 2 clips, s'il vous plaît. Bah, fan, n'a pas mon consu, merci beaucoup. Tous les 2 clips, ils ont en général 700. Alors, surtout, comme il y a 2 jours, c'est que ba clip n'a pas mis balé et kobeta 1 million na chaîne Sika. Alors, et qui est bien, et qui est kitoko. Bah, to ba kanisa qui va quoi, ça ko fait le midi. Je crois que place au ba échoué, ba ole la makasi. Parce que place au ba linga qui ba quoi, ça y est, pour place, nous mettons la bienté. Et ça place au ba simba qui chaîne ya liboso. O ezala qui na 1 600 000 d'abonnés. Mais alors, quand la chaîne na biso Sika, et bande les ala qui moi pas si, mais na minicho yo, ba tout ba comprendre que, et pas ina biso ezali, et pas ya Kofi Olomidie. Nyon se ezali ko kende kitoko makas. Alors, mutuna ya liboso. Ezali epa ya ndeko na biso exaucé ngunda. Exaucé ngunda. Exaucé ngunda. Oui. Ezali epa ya ndeko na biso exaucé ngunda kaka awa na RDC na Kinshasa. Atuni boye. Bonjour maman Judith. Pourquoi ba clip nyonso ya mopao ekomi kokokana? Lobby natali tous les 2 clips ya Kofi Olomide. Na moni ke nyonso eza kaka ndenge moko. Ezala elange langa. Eza ndenge moko mabiala ezali ndenge moko. Bokeseni ezali te. Mekana nous ko expliquer biso maman Judith. Papa exaucé ngunda depuis Kinshasa. En tout cas, merci beaucoup pour na mutuna na yo. Alors, ngai na komeka ko répondre na boyebi nanga. N'analyse nangai on analysaka ba clip ya Kofi Olomide. D'abord ce qui tozui elenge langa. Originalité ya Kofi Olomide za na 4. Peut-être côté originalité ya Kofi Olomide ndezali ko sala ke bolo ba clip ezokokana. Te. Ce qui musicien nyonso oya bandi musique à perdre originalité na ye c'est que za lisusu yete a bandi ko copier mutu nyonso sengeli atikala na véritable identification na ye. Alors Kofi Olomide azana originalité na ye ya Kofi Olomide na ba clip na ye depuis abanda tilelo. Malgré na ba clip na ye kilelo ekoti mais côté originalité ya Kofi Olomide tango tali clip oyo lobi que il s'agit de Kofi Olomide et kozanga te. Elenge langa elange langa soko landi yango ebandeli ti suka naza na tana binote. O comprendre que eza clip mususu na mabiala ndeko exaucé ngunda. Eza clip mokote. Ezali 2 clips différents. Mais le problème est que
qualité est élevée, le budget est élevé, les montants est élevé parce que bino moko boyebi ke Koffi Olomide tango esengeli na ba clip asalaka ba clip ya ba petit budget te, asalaka ba clip ya ba grand budget. Ça veut dire que ba clip o ekutaka, ba clip o ebimisaka bambongo ebele, ba clip oyo mosolo penza ebimaka ebele ebele. Okotala elateli elengelanga eza ndenge mususu, elateli ya mabiala ezali ndenge mususu. Même habillement ya ba danseuse elengelanga eza ndenge mususu, mabiala ezali ndenge mususu. Donc zwata ozali awa nano yebite ke mopao a lancaki deux clips en même temps. Mais laisse-moi te dire que ba clip wana ezokende déjà et tikali kaka ba 200 et quelques pour ba clip wana ebeta 1 million. Alors facilité biso kende ko revoir ndeko exaucer ngunda, facilité biso vraiment kende ko revoir ba clip wana lisusu malamu, de préférence na kosenga yo boy na ebite soko koki kozala na deux téléphones pour comprendre. Téléphone moko otie elengelanga, téléphone mususu otie mabiala. Ozali kotala yango tous les deux clips en même temps. Soko lingi au revoir lo lengi otaleli ba clip na yo na kosenga okitisa son pour mona modèle ya ba clip pour comprendre que ezandenge moko te, mais tous les deux clips ezali na originalité ya Koffi Olomide. Originalité ya Koffi Olomide. Voilà, je crois que na répondre kitoko. Les seuls bomengo o Koffi Olomide a perdre te. Atikali pe ko perdre loko moko te, eza originalité na ye. Depuis abanda ti lelo, originalité na ye ya mopa o mokonzi ezali. Oui ki lelo eza na kati, mais originalité ezali. Ba clip wana ya goût, ya likolo, ya leven. Na koloba te po eza Koffi Olomide te, mais nazali ko limbola o pe ko lakisa yo ke na pesi yo ngonga ya kokende kotala pe ko visionner yango malamu kitoko mingi pour comprendre. Merci beaucoup. Kaka ndenge ndeko exaucer ngunda à répondre à poser les sous deuxième question. Alors bi maman Judith, pourquoi Koffi Olomide a sala la sous ba nombre de vie o abandaki ko sala liboso te. Ndeko na biso exaucer ngunda, merci beaucoup. Je crois na deuxième question na yo ndéplace to clôturer na yo. D'abord ndeko na biso papa na biso légende na biso Koffi Olomide. Bayini na ye oyo balingaka komona ye te ba boujaki ye. Oyebi soki eza ne loko yo eningitaka artiste ezala kosimba na carrière na ye. Chaîne YouTube ya 1,600,000 ba bouger yango. Je crois na introduction na nga émission na lobaki yango que chaîne bato bakomi kokende siko ko retrouver kalate chaîne na biso ezobeta 200K, chaîne oyo ebeti 3 mois te, nzamba azwa lokumu. Mais Koffi Olomide alakisi ke naza mutu mususu, mutu mususu akoka pe ko se décourager parce que toyebi lelo eza lobi te. Le seul moyen ko communiquer na ba fan ezali ba plateforme o ezali lokola YouTube, ezali endroit adresse principale et artiste ezali YouTube. TikTok ezala rapona ko kabola toko yokisa batu son oyo artiste abimisi. Voilà principal ya TikTok. Mais YouTube ezalaka habitation ya artiste. Sa esika nyoso ya ye efandi, référence na ye ezawana. Mais soki bo simbi habitation na ye professionnel, ça veut dire que bo simbi ye automatiquement. Alors félicitations à Koffi Olomide, mutu a surmonté bangomba, a surmonté ba montagne, a surmonté ba biloko a lolenge na lolenge poto komane na décembre. Bravo Koffi Olomide. Oza yo mon côté ebele ba musicien ba ningisa maki me papa ya yo elekaki. Vraiment to féliciter yo. Alors ndeko na biso exaucer batala, exaucer ngunda plutôt. Exaucer ngunda, je crois que ce qui otala ki yango ezalaki na 200 pour na moni okomi 200K zongela lelo
na tangi yo pe na pesi yo libanga makasi zongela lelo kende kotala yango émission oyo kokota na 18h ya Kinshasa. Alors héros je crois toza ba 15h kende kotala yango lisusu na chaîne oko comprendre que R na pesi ba nombre de vie ba 700k na ba 705k oko mona ke tangu mususu se dépasser na ba nombre na pesi eza na journée moko si tokoma lobi tokoma na 800 900 tokoma na 1 million ta mususu na espace ya 2 jours 3 jours parce que 1 million de vie na 2 clips mbala moko la famille visibilité à makasi visibilité à danger bato balobaki ke Koffi Olomide asili la famille vous devez revoir encore tango bino bozo bomana na ba polémique tango bino bozo bomana na on a dit on a fait tango bino bozo bomana na kosamba gauche à droite qui a dit qui a fait Koffi Olomide dit que non na tikali côté professionnalisme nalobi bien na tikali côté professionnalisme na tikali mopa oya depuis 40 ans tilelo naza Koffi Olomide donc ba vie que bien et que kitoko bravo Koffi Olomide donc na deux clips na mbala moko elange elanga mabiala tous les deux clips et que ndobeta 1 million en même temps en tout cas ce n'est pas donné à tout le monde parce que tozali na minute on dans ça la émission tozali na ba 700 na tous les deux clips alors imaginez to comme na pourquoi imaginez to comme lobiti to comme 10h en tout cas ba clip wana eko dépasser to comme pe ba 900 net baji makasika na yo po yeba kino il y a déjà deux clips et ça là qui lancé depuis lobby soko yebite to boaki regarde na biso pa na yo pour te rappeler que kende ko visionner yango na kitoko makasi en tout cas visibilité pa Koffi eza kitoko makasi TikTok esimba mina bana na ye TikTok mobimba ezaya ye sorotali YouTube ata muto sali émission et lobeli Koffi Olomide te miniature ezaka Koffi Olomide parce que Koffi Olomide égale panneau publicitaire Koffi Olomide égale panneau publicitaire. Quand on parle de Koffi Olomide, on parle directement des marques déposées à des youtubeurs, tout sauf personne. Merci beaucoup. Je crois qu'elle a répondu Kitoko Makasi Koleka. Merci beaucoup. On avance. Troisième question et outil et pas ya. Kaka bana mibali. Papa Nabiso. Bon, na évité ce que les fans, Koffi Mwana. Merci beaucoup. Dès qu'on a vu ce Koffi Mwana sans destination, pas de problème. À tout niveau. Maman Judith. Na moni important c'est autant la question parce que c'est plein de polémique. Problème à polémique n'est pas boya. En tout cas, je m'excuse. Natan oyo na kotanga ba question eza na ba polémique penza makasité. Je suis désolé. Ndeko na biso Koffi Mwana. Je suis désolé. Alors, to continuer na quatrième question. En tout cas, limbisa. Na boy kotanga yango parce que tango na kotanga yango et kotinda na tia ba commentaire ba mungwa biloko wana na lingi yango te. En tout cas, je ne vais pas. Alors, maman Judith, quatrième question. Toujours moi na moi si. Ndeko na biso Minos. Maman Judith, bonjour, merci beaucoup. Koffi Olomide azali kosala featuring na bana ebele ya mike, me ba featuring yango ezali kopesa makambo te. Neti kalate auti kobimisa featuring na garçon moko ya Goma. Ndeko na biso Minos, merci beaucoup. Topesi ombote. Koffi Olomide azali kosala featuring na bana ebele et puis ba featuring yango ezali kopesa makambo te. Musicien ya mwana azala te. Selonga na ebite selo yo ndingo zwelango. Musicien ya mwana azala te. Selonga na ebike Koffi Olomide asala featuring na musicien international renommé Inos Bi jeune leader. Mwana na âge mena musala aleki mikolo ebele pe mikolo ebele babundisaka ye parce que bayebi ke aza international. Na yebi ke na matière à featuring asala featuring na ndeko na biso Gez Mawete. Na yebi ke na featuring asala featuring na ndeko na biso Gali. Na dernière featuring asali na ndeko na biso
featuring ezali kopesa te. C'est trop dur. Nazui par exemple 3 clips oyo mopa mokonza salaki na bana na ye parce que baza bana na ye. Bana na ye mais na cadre ya musique baza ba collègue mais yaza papa même na niveau musique yaza ka papa. Ba clip misatu wana ezalaki lancé. Misusu ezalaki na ba 200K, misusu ezalaki na ba 300K, misusu ezalaki na ba 5 quelques cas. Chaîne limwe. Wana eza na platinum, chaîne limwe. Soki 3 semaines, chaîne ye kozonga. Déjà promotion, visionnage ya ba clip wana eke na mai. To komi lisusu kozonga poto kende ko visionner yango, to pesa yango makambu trop tard to lali to lamuki chaîne disparaître tilelo. Ata mopa wa zongisi yango na chaîne ya sika ekozwa na makambu te. Ba vi o peut-être yozo mona yango, zo mona ba vi wana na chaîne ya sika. Mais soko zalaki tango balansaki ba vi wana, batiki mopa wa sala musala na ye. Acha ba clip ya banzembo na ye ya album na ye ya platinum ya mutu akoka kotelema te nalobaki ke platinum oyo mopa ozwela yango diske diamant mopa akozwela yango diske diamant ba vie peut-être yo zomona eza ya chaîne sika c'est normal eza ba clip na ye il faut à relancer yango toujours na chaîne na sika tam susu yo moni ba vie eza na se o moni ke ba visibilité eza na se mais mutu nyonso o mopa wa sala na ye featuring ekenda kitoko nazui par exemple Fabriga le maestro na JR33 wazali mwana ya quartier latin ya latino basali featuring ya mamasi featuring wana nde tozolo baboye bokende kotala nombre de vie ya nzembo ya mamasi nombre de vie ya nzembo ya mamasi eza ndengeni featuring ebeti kitoko parce que il s'agit ya yemoko figure qui représente la musique de l'Afrique. Le number 1, numéro 1 ya musique ya mboka na biso, il s'agit de Koffi Olomide. Et beta ki pepe sa ki makambu ya danger. Si lelo mutu penza, lo yembo ya mama sitango zoyo kango zoyo ka somme. Na sina loba eloko yo pe, je crois na mutu moko ya mbaka nga se qui concerne ba featuring ya Inosbi. Ce qui musicien est ko consulter légende le quoi Koffi Olomide pour na koloba keno na profiter na moto ya légende c'est faux. Et puis ça makambu parce que ba fan ya légende ba kolinga ba kende kotala légende na bango ayemba kinini ezalaki ndengil pango salimi ndenge nini. Mais yo moko muto yo ko solliciter légende zala na makambu. Zala na biloko. Ça la promotion ya eloko na yo. Parce que ndeto zolo baboy. Lelo légende à se produire na Gabon. Si je ne me trompe pas. À se produire na Gabon. Mais vous imaginez, depuis Tobandi année oyo, ba kwenda vutuka ya ba concert, ba soirée spéciale, ba soirée privée, et ça combien? Et ça pour ba fan na ye baza active, baza na makasi ya ngonde baza kosunga ke mopao ba clip na ye ebeta ba nombre de vindenge tozo mona boy. Sinon eza facilité parce que yemo kona no temps wana penza ko loba keno na sala promotion makasi ezate mais mopao azala makasi na osala promotion. Mais soka sa sali loko abwakela kango ba fan na ye ba sala promotion elekaka kitoko makasi koleka. Talaka des clips Lengelanga, déjà 700. Mabiala, déjà 700. 700K. Donc, tous qui ont déjà chemin à 800K na journée moko la famille. C'est quelque chose à féliciter. Vous imaginez des clips mbala moko. Donc, qui ont déjà. Lengelanga, déjà 700K. Mabiala, déjà 700K. Soko lingon di melanga, kende na YouTube, otala makambozo li kanakuna. De eza somo, légende, otikala, légende. Je crois, nga selonga, na répondre selonga. Batu oyo bazala pe na boyebi makasi bazala pe na connaissance mingi bayaka na ba commentaire batiaka ba commentaire ba balinga kocha commentaire te bayaka na privé kocha eza biloko ba komaka na privé yango nde ezalaka ba question ba nazwaka ngo ba question nanga na ye ko répondre bino awa en public
Merci beaucoup. Je crois 5e question, déplace peut-être au Kochité avant tout tchaba pilipili na bamungwa. Jika clip ya Mama Si. Jika clip ya Mama Si, nzembo ya Mama Si. Ekobimato ekobimate toza dimanche annonce mon côté mon pa wasali. Na kanjika ye. Je crois awande na ba question. O mususu wana eza ba question ba polémique na ko répondre té. Je suis désolé. Akanji agenda nanga. Merci beaucoup. Clip ya Mama Si. Ekobimate. Boyebi que les grands mots quand il s'agit ya Mama Si. Nyonso o esengaka Mama Si. Nyonso ezalaka tout autour ya Mama Si. Les grands mots walingaka memango na niveau moko boye. Ya likolo makasi. Vous comprenez? Et là, nyonso oyo ebengami Mama Si. Mopao amemanga ngona 11. Alors, bafana Mama Si botiana 7. Miteme kita. To simba milangi ya bafe. To sepela na elangelanga na mabiala. To bina na lolenge ya femme africaine loketo. Elangelanga na zana ngana tana binote. Ndenye ngana lingela gayo. Kune pa mabiala. Eke kitoko eke bien. Mais to simba ba champagne na maboko. Parce que zana ba piège moko ya mike ba chaki place wana. Déjà tango bayo qui annonce que le dimanche clip ya Mama Si ezobima ba tie mitambu ya mike pa banguna. Seigneur Jésus, je vous aime, je vous adore. Ba tie mitambu ya mike. Balobi to tia libaya ba mususu balambela. Ba éviter que baza liboso ya professeur ya musique. Nous sommes debout, on regarde. Qui va se fatiguer le premier? Et nous on va avancer. Alors bafana Mama Si to simba 20 na maboko, to simba champagne na maboko. À ne pas oublier que to kota déjà na bonne année la famille là et ça le 29 décembre dimanche, à ne pas oublier que mercredi et ça le 1er janvier 2025. Donc to simba ba champagne na maboko. Clip wana ezali koya a même faire. Muto banda musique avant banda bazala ba bébé ba olala nanu ba liena nanu bazolia ba fufa malili. Vous comprenez? Hein? Bazolia ba fufa malili. Ce communique et là etali Mama Si jamais beta poto. Donc préparez-vous la famille quand ndenge to sali elangelanga na mabiala to salango na clip ya Mama Si na loyembo Mama Si. Le goût de ça. Préparez-vous la famille. Ça arrive c'est dégâts. C'est Mama Si. Bon ma kasi trop. Et cause dégâts ya somo. Mais to zimele bayuma na lobi mingite to talela bayuma to baluki boabana. Boabana. Oebe loroté. En tout cas, musique, histoire à musique, manipulation à musique, botike lango mopao. Alors la famille, soyez branchés, je crois na répondre en go na ndenge ya bosembo na ndenge ya kitoko. Ne pas oublier que tous allez se préparer toujours. Mon pao tu ko souhaiter batu bonne année. Na kati ya bonne année na ye, message ya meilleur vœu pa ya ba fan na ye a Bosani Hippodrome te. Soki yo bosani yango, ngana bosani yango te. Et c'est là où je te rappelle que kobosana yango te. Hippodrome ezali. Oui, hippodrome ezali. Lokola ye mutoyaki nango. Azali même na kati ya meilleur vœu. Alobi année 2025 année de hippodrome. Il faut mettre ça dans la tête que hippodrome eza. Avec Koffi Olomide tout est possible. Croyez-moi, je vous jure. Peu importe la manipulation, peu importe. Avec Koffi Olomide, c'est possible. Il y a quelqu'un qui m'avait posé la question de savoir. Conflit ni nezalaki entre Koffi Olomide
nandeko na biso oya kufaki Dakumuda. Nalingi kokota na muzindo ya question wana te. Soki na koti na muzindo ya question, ezali lokola nazali ko saboter mémoire ya ndeko na biso, frère na biso, papa na biso Dakumuda. Mende ko pose ngai question na songi selio ngai pe question. Pourquoi ba camarade na lobby ba collègue ya musique te? Pourquoi ba camarade ya ndeko na biso Dakumuda basundola ye? Pourquoi famille ya ndeko na biso Dakumuda basundola ye na suki wana? Soki na lingina kota na musindo na lolenge bozali ko poser ba question ezali ko kota na ndenge ya polémique parce que na moni ba question ebele bino boyebite bo monite bo keboyete et depuis quand yazala bongo e boye na boye mutu wana abanda misala mabe depuis na âge 12 ans na lobi le côté na lobi eloko mo côté alors to respecter ba wey na suki wana je vous aime je vous adore alors to zali ko danser na elenge elenge Elange, je m'excuse la famille. Elange, tozali ko danser nango, tozali pe ko danser na mabiala, eke kitoko, eke bien. Soyez branchés, connectés. Pour faire le midi, toujours l'eveni à l'icolo. Je crois exaucer. Nde konabiso minou, minose. Nde batu tout. Ba ba poser nga ba question. Je crois ba question eza normal pour na répondre yango. Et même ba polémique ité. Merci beaucoup na répondre bino. Alors yeba question ko poser nga question. Oye komema polémique ezala na privé. Ezala na commentaire na répondre yoté. Question pe on a si na répondre déjà. Na répondre te. Eza papa nanga na respecta kamingi na partir à Paris, atuna ngia mutuna na sina répondre ki yango, papa nanga à partir ya mutuna na yo même na privé na répondre ki yo. Vraiment je crois que na sina répondre vie privée tikali vie privée, tant que bango moko ba dévaler vie privée na bango te, biso toza ba tout po ya toya ko dévaler va vie privée ya bato. Merci beaucoup la famille, bonne année à vous tous. Tokutani mbala ya sima. Ciao ciao.